makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye ne bandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Vendredi l'homme na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal pour na peuple mbote na bino nyonso to fongoli basangola biso na ngamba présidence pour na kotesa mino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki le même jeudi 29 janvier délégation ya panel ya ba facilitateur ya Union africaine longo balobela ki ba initiative diplomatique pour na kimia na est ya République démocratique du Congo. Ba discussion oyo ezalaki porté pour na ba initiative diplomatique yango ezali kovize pour na ko promouvoir kimia na République démocratique du Congo na région ya ba Grand Lac. Kozwana ye maloba Madame Saleh Work ye atalisi ndenge basali na tournée bakoyoka pa ngambo oyo pe ngambo mosusu pona koyeba lolenge nini bakoki kosala pona bien-être ya population pamba te banyokwa mitango mulai babosani ke na simalango esengeli souffrance humaine ekatana. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué ba effort ya ba facilitateur peut réaffirmer engagement na faveur ya kimia durable peut vérifiable na est ya mboka peut lisusu renforcement ya stabilité régionale na respect ya ba engagement oyo ezwami na ba parti nyonso oyo. Délégation ezalaki composée na Mese Olusegun Obasanjo oyo azali bongo ancien président ya Nigeria, Madame Saleh Work ancienne présidente ya Éthiopie, Dr Mokwechi Eric ancien président ya Botswana, Madame Catherine Samba Panza ancienne présidente ya République centrafricaine, pe Mese Yakoli Koku ministre délégué togolais oyo ayaki ko représenter médiateur Faure Nyasigwe, pe ambassadeur Akok oyo azali bongo, pe ambassadeur Akok oyo azali bongo commission ya Union africaine. Na basola chambre basse parlement au Sénégal que président de l'Assemblée nationale Aimé Boji Sangara a komaki na Podgorica capitale ya Monténégro pour na réunion ya assemblée parlementaire ya francophonie bolanda ba détail. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sankara, akomaki bongo na vili ya Podgorica, capitale ya Monténégro, wapi pai ayambamaki na consul ya République démocratique du Congo kuna na Monténégro, Denis Tshilombo, na tête délégation ya ba députés nationaux au bakozwa part na réunion ya bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie, instance oyo République démocratique du Congo eza membre Bosimbake forum ekosalema du 30 janvier au 31 janvier 2026 au-delà ya question liée na coopération pe fonctionnement ya institution parlementaire francophone. Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à côté à profit ba rencontre pour na sensibiliser bon homologue na bango sur situation sécuritaire ou ezabongo préoccupante na est de la République démocratique du Congo. Bosimbake démarche ou s'inscrire pleinement na cadre ya diplomatie parlementaire érigée na priorité stratégique. Président de la chambre basse ya parlement et ko viser à quoi appuyer ba effort au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala na gouvernement en vue à côté pe na est de la République démocratique du Congo. Na wetali primature bo retenir que premier ministre Judith Suminwa a présidé qui jeudi 29 janvier na immeuble ya gouvernement 41e réunion ya comité de coordination ya programme du développement local ya 145 territoires. Nathalie Kaila héritier Mapindimi.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui immeuble du gouvernement 4e réunion, il y a comité, il y a coordination, il y a programme, il y a développement local, il y a 145 territoires. Bon, il y a une dizaine de ministres concernés, puis secrétaire général, il y a gouvernement, va représenter l'agence d'exécution, Bangonyo, ça va participer qui n'a beaucoup tani oyo, na malobanaye, il y a ouverture, chef, il y a gouvernement, à Kumisaki, PDL 145 territoires, oyo, ezali le pilier essentiel pour la transformation structurelle, il y a Mbo Cannabiso, boye alobi, ezali kotali sa vision pe makambo ya malonga. Judith Suminwa a rappelé que le programme oyo ezali autour, il y a 4 composantes majeures. Oyo ezali conçu pour intégrer développement d'infrastructures socio-économiques de base, redynamisation ya ba économie locale, pe ko renforcer ba capacité gouvernance, pe mise en place ya système géoréférence oyo ekolandamana évaluation liboso ya ba retard et belé oyo ezali komonana chef ya gouvernement a lancé bongo appel na action alobi a bengi mutu nyonso a s'impliquer pour la responsabilité ya esprit pe résultat et ye bana komonana ministre d'état ministre ya plan coordination, il y a aide au développement Guilain Nyembo, yé aranda qui compte sur les travaux P à souligner volonté à remettre programme Oyo, Narai pour na approche Oyo et Zali Bongo concerté. Ministre d'État yé a plaidé pour na synergie, P ba programme Moussousou et yé bana kozala rappeler Oyo et Zali kaka programme mon côté. Lancement na yangwe ba travaux techniques entre bactères, parlement, gouvernement, P agence d'exécution pour na harmoniser ba données P terminologie, il y a évaluation ba ouvrage nyonso balobeli organisation il y a 200 sur terrain pour na kota la ba différentes parties prenantes pour ba constater ndenge makambo ezali kotambola balobeli intensification ya recherche ya financement pe na ba mécanisme innovant pour na koluka ko combler gap budgétaire pour na ko permettre déploiement il y a 4 composantes ya programme balobeli ko renforcer gouvernance pe communication autour il y a programme oyo pour na transparence totale pe information unique et fiable pour na institution nyonso pe pour na population réunion oyo et marquaki diagnostic moko sans concession ya volonté politique affermie oyo ezali ko fongola phase opérationnelle accélérée pour na PDL 145 territoires considéré lokola promesse moko ya makasi ya chef de l'État et pas ya nation ezali levier fondamental pour na émergence ya ba territoire. République démocratique du Congo azobongama pour la koyamba bureau régional du centre consultatif de Natina Wana vice-premier ministre ya budget Adolphe Muzitu a présidé qui séance de travail moko jeudi 29 janvier na kombo ya première ministre Judith Suminwa Nathalie Kaila héritier mapine mbazaki na compte info lingala. Réunion stratégique Oyo ezalaki consacré pour na état et avancement y a ba candidature y a République démocratique du Congo pour na ko abriter bureau régional africain y a centre consultatif pour na règlement y a ba différents entre investisseurs pe ba état yango esalemaki jeudi na immeuble du gouvernement séance Oyo ezalaki présidé na vice-premier ministre ya budget Adolphe Muzitu Oyo asalaki yango na kombo ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na présence ba membre ebele ya gouvernement Bango, ministre d'État ya justice, vice-ministre ya finance, pe ba responsable technique oyo bazali impliqué na dossier. Réunion oyo esalemi suite na demande ya garde de sceaux oyo azali ko viser mingi ko informer chef ya gouvernement na évolution ya ba dossier oyo pona ko renforcer implication politique na niveau moko ya likolo ya mboka. Yango et permettre task force BCCR RDA pona ko en place na gouvernement ko présenter ba progrès oyo ezali réaliser pe ba prochaines étapes pour nous engager, pour consolider position ya RDC, liboso ya pays africain mususu oyo pe bazali candidat. Nasuka réunion Aimé Kasenga, coordonnateur national adjoint ya comité technique ya réforme, pe secrétaire exécutif ya task force BCCR RDA a rappelé qui importance majeure ya projet oyo po na mboka, centre consultatif ezali organe moko ya malonga pour na ko accompagner ba état na représentation juridique, assistance juridique, pe le sous renforcement et la capacité.
ako permettre na bamboka mingi penza développement ya kozana accès na ba cabinet juridique pe ya renommée internationale pour na ba coût oyo ezali accessible pour na RDC outil ya protection oyo ya renforcement ya souveraineté juridique ndenge Aimé Kasenga atalisaki bosimba pe boyeba ke centre oyo ezali bongo ya réforme majeure ezali engagé pour na ba Nations Unies na matière ya règlement pe ba différent entre ba état pe ba investisseurs ba Nations Unies ba engagé réforme moko ya malonga pour na système ya lelo ezali bongo arbitrage privé kakate lokola CIRD ezali kotalisa pe mise en place ya mécanisme permanent pour la chambre d'appel, ba état balingi désormais système plus équilibré, boye plus transparent, pe ezala bongo juste RDC alingi azala na cœur ya nouvelle architecture juridique oyo ndenge atalisaki RDC ezali kakambo kamoko en liste ba pays ebele africain pe ezali lokola Ghana, Égypte, Maroc, Côte d'Ivoire, bango pe ba présenter ba candidature na bango. Objectif ezali désormais ko aboutir na candidature africaine unique ndenge ba principe ya Union africaine ezali kotalisa. Na niveau ya Union africaine ba principe oyo ezali clair, ba ezali ko privilégier consensus na cadre wanande président de la République akoma ki na ba homologue na ye pour na ko solliciter soutien na bango en faveur ya RDC. Toza na phase ya ba discussion, ba négociation pe lobbying diplomatique ya haut niveau pour na ko harmoniser position africaine ndenge Aimé Kasenga atalisaki. Selon Task Force bango bazali koyamba bureau régional na Kinshasa bakopesa na RDC visibilité internationale ya malonga pour na ko renforcer confiance ya investisseurs. RDC azali mboka monene na potentiel économique pe minier ye azali koyamba centre o na Kinshasa akotinda message moko ya makasi o ya pays alingi ko rassurer ba investisseurs bazala gérer na ndenge moko ya malamu na suka ya réunion ba action prioritaire et belé ezalaki recommandé mingi intensification ba démarche diplomatique pe kotinda mission moko ya haut niveau auprès ya ba candidat nyonso po na ba négociation na cadre ya prochain sommet ya Union africaine. Vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a présidé qui jeudi 29 janvier plateforme numérique Loba et pas y a ba régulateur sectoriel pona ba association y a défense y a ba consommateur héritier mapinde mi Fabrice Lundo. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a présenté que jeudi 29 janvier 2026, plateforme numérique Loba et pas y a ba régulateur sectoriel, pe ba association y a défense, y a ba consommateur. Beaucoup tani oyo et salimaki na cabinet na ya mosala, na cadre y a mission y a ministère oyo azali ko sala mingi ko renforcer protection y a ba consommateur na République démocratique du Congo et salimaki lokola assistant virtuel, plateforme Loba et ko permettre na ba citoyen ba yeba na malamu ba droit na bango pe mingi penza ba déposer ba plainte ba abi ya ba secteur ebele oyo ezali clé ba banque ba assurance ba télécommunication transport aérien ba produits pharmaceutiques pe alimentaire pe ba secteur ya électricité pe santé selon vice-premier ministre en charge ya économie nationale chatbo innovant oyo ekopé sa na ba consommateur possibilité ya kolanda évolution et ba plainte na bango po ete baïba na ko garantir prise en charge plus rapide et conforme na législation. Au-delà ya traitement ba dossier individuel, plateforme oyo et ko servir le soso ko constituer base de données fiable pour na ko identifier ba plainte nyonso oyo ezali ko pesama ko analyser ba pratique commerciale oyo il tient mis en cause pe ko améliorer ba réponse apportée na ba opérateur. Plateforme Loba et ko kipe le soso ko traiter ba dénonciation nyonso oyo ezali ko uta na commission ya concurrence comme kona mokuse oyo ezali légalement habilité pour na ko saisir ba dossier ya ndenge oyo projet ya protocole d'accord et kopesama na ba principaux régulateurs oyo bazali concernés mingi penza Banque centrale du Congo, autorité ya régulation ya secteur ya électricité, autorité ya régulation ya poste pe télécommunication, autorité ya aviation civile, autorité ya régulation pe ya contrôle ya ba couverture santé universelle, autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique pour na koyamba ba observation na bango nyonso. Lancement officiel ya Chatbo Loba ezali prévu pour la fin du mois ya février 2026. Initiative oyo ezali ko marquer étape moko importante vers meilleure défense et ba droit ya ba consommateur na RDC.
Honorable Mao Twene Eli ya commune ya Selembao ayamama kitoko epa ya ministre provincial ya intérieur Jano Kano Oyope azalaki accompagné na ba notable ya 3 quartiers ya Selembao Christian Kiangeben. Ane ya sika ebandi kasiba objectif etikali kaka ndenge ezalaki. Cela veut dire qu'on proposer qu'on défendre population ya ville ya Kinshasa en général, pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Mao Twene du les responsables Papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na ba notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi, quartier Pululumbambu, Lubudi na quartier Mbala. Nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville. Masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya ba question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable Papa Selembao honorable Mao Twene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa e mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko. Moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba, chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu, atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye. Nasima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier, moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité. Bongo nasima mwana mboka Jano Kano ministre provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekotama en place pona kolandela makambo oyo pena suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population. Na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boui na ba quartier na biso makambo ezosi mate batu moi bazoya bandina bandako na bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya badeko parce que vraiment ça salaki économiquement moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa biso na suka ndenge ministre biso na suka monongo na voie obligée pour trouver la solution na makambo oyo etumisa biso na kati ya bakartier na biso. Ministre akasi biso message espoir dans quelques jours après la commission exercer le terrain pour aller rappeler des sons de cloche afin avoir ba mesure ndenge sengeli pour que kimia ezonga na bisika na biso pe tozwa réponse na baloliance na biso. Tobanzi ke duo oyo entre honorable Mao Twene du les responsables na son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur et kobota bambuma malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao. Boye honorable Mao Twene toujours au front pona population oyo ba pesa e mandat moko kaka bazali mibalete na Selembao. Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse Mvula Oyo de Ekokisi 34 ans na service ya nation congolaise. Bon, dans détail et l'on a Michael Bustot. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement elle la clientèle na ye ne bandeli ya mula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mo kwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko kisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Agent ya Metelsat bazalaki lisusu mercredi 28 janvier 2026 et pas ya na vice primature ya transport toujours pour na ko réclamer ba droit na bango héritier mapindi. Ba
agent ya Metelsat ya République démocratique du Congo bazongaki lisusu na vice primature ya transport nyonso wana ezali kaka mpona koluka amélioration ya bacondition na bango bosimbake basali batour ebele ezalaki lisusu mokolo ya mercredi bango bayaki mpe basanganaki loyembo na monoko bakomi na babanderole bapusanaki tu na vice primature ya transport enfin ke bayeba na kosenga na leta mosala nyonso ya kitoko oyo meteo azali kosala mpona kopesaka baprévision enfin ke baavion emata na bacondition ya kitoko babato etambola malamu baloni bilanga basala mosala na ndenge ya kitoko kasi leta azali kaka kosala eloko te mpona koameliore bacondition na bango bazali komituna eske bango bazali bakongole to mpe bazali bakongole te malgré batour ya ndenge na ndenge bazali kobeta kasi solution ya malonga ezali kozwama te bakutaki epai ya vice premier ministre ya transport basololaki bongo ntango badélégué syndicat na bango babimaki boyoka ndenge bapesaki baprécision epai ya baagent nyonso oyo basalaki libanda mpona kozela bango awa ndenge tozwami na esika oyo ezali toyaki kokutana na VPM ya transport parce que Metelsat ezali na tutelle na ye tokokutana na ye mpona nini barevendication na biso ya Metelsat eseye bana batravailleur bazali kovivre na passe lifuti ya malonga ezali te cependant Metelsat esalema na mibeko l'état congolais nde mutu apesa yango vu l'état congolais asala mikanda mibeko oyo ezali mpona egérer Metelsat elakisa baprerogative ya Metelsat to mpe mosala nini Metelsat akoki kosala na kati ya RDC mokonzi ayambi biso malamu te mokonzi aza kokontinue kaka na bapromese oyo eyebani mokolo te eloko moko te biso basali tomoni ke mokonzi ayambi na ye biso malamu te barevendication na biso endimami te na miso na ye azali kopesa valeur na Metelsat te azali kopesa valeur na Metelsat na mikolo mizali koya ezali kutu mikolo mizali koya te me ezali kaka lobi na lettre na biso ndenge tokotisaki awa mpona sitine tokomaki 3 jours ya sitine tokomaki 3 jours ya sitine wana mpona nini ya liboso tobandi awa lelo po ete soki awa toyambani na lolenge ya malamu te tokokende lobi na epai ya mama la première ministre nyonso wana baagent Metelsat balobi bakolemba te bakokoba kaka kotambola epai na epai enfin ke République démocratique du Congo bayeba na koreconnaître mosala oyo Metelsat azali kosala kutu poste ezali koya bakokende lisusu na primature kaka mpona kosenga amélioration ya bacondition na bango tosengi na gouvernement ya République démocratique du Congo ayeba na kotala likambo ya Metelsat pamba te ezali domaine moko ya konéglige te mosala bazali kosala esengeli bazwa mpe litomba na yango baélève ya complexe scolaire mama pemba école ya fondation Nerombungu bazalaki na baatelier na bango mpona baséance ya pratique la dilandu Le 20 janvier 2026, école Mama Pemba, oyo ezwami na ville ya Kinshasa, école ya fondation Nerombungu, et yambaki série ya activité oyo e markaki mingi penza na cadre ya semaine English Week. Oui, programme oyo ezali organisé na ministère ya éducation na collaboration na ba autorité éducative locale. Yango ezalaki conçu pour na ko préparer ba élèves na épreuve ya oral anglais na examen d'état. Ezali bongo étape moko importante na parcours na bango pe na parcours académique. Événement oyo et bandaki na cérémonie d'ouverture solennelle, élève moko ya complexe scolaire Mama Pemba a prononcé qui prière na anglais. And the spirit of peace. Guide us as we work together for the good of our community and our nation. Amen. Amen. Bosimba pe boyebake importance ya langue anglaise na vie quotidienne ya ba élève yango ezali bongo geste moko ezali ko marquer engagement ya école envers ba enseignant pe envers langue anglaise oyo pona ko créer climat moko ya sérénité avant ba épreuve
ya oral na examen d'état. Après prière, promoteur et Rodrigue Mbungu ye a prononcé ki mo ya bienvenue pe azwa ki maloba po na kotalisa epai ya ba invité nyonso fierté oyo ezwami epai na bango pe engagement ya complexe scolaire Mama Pemba ko participer na initiative oyo ya préparation ya oral ya anglais na examen d'état. Inspecteur principal provincial ya ville ya Kinshasa mo amba Jean-Marie Tshisekedi ye azwa ki maloba po na ko prononcer mot de circonstance na discours na ye akumisaki importance oyo ya langue anglaise na système éducatif ya République démocratique du Congo. Moko ya ba première activité ya journée ezalaki bongo démonstration ya conversation na langue anglaise oyo ezalaki réalisé. Better. Can you tell us what the letter of that? So better is an adjective. It is from good. In comparative of similarity, we use better for making comparison. Yeah. Example, my school is better than them. Thank you very much. Okay, now tell us this. Okay. By the name of Babediba Prodi, so I'm a senior in Carmen Science Institute. Made a different type of compassion. When I am alone at home, V-U-I-M-B-A. Après démonstration, concours ezalaki organisé, ba élèves bazalaki désigné pour na représenter école na compétition régionale. Concours oyo ezali bongo moment moko ya événement ya kafu kafu et ko permettre ba élèves ba yeba na ko se mesurer. Implication ba autorité éducative mingi inspecteur Jean-Marie Tshisekedi atalisaki bon déroulement ya événement oyo pe akumisaki ba initiative oyo ezali eloko moko ya malonga. Bo simba ke semaine English Week ezali organisé na égide ya ministère ya éducation supervisée na inspection oyo ezwami na cadre ya processus moko plus large pour na koluka ko renforcer ba compétences ba élèves na langue anglaise. Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba batalisi enthousiasme na bango pona oyo e uti bongo koleka. Bo simba pe boye baka événement oyo e salima ki ne complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé na inspection scolaire ya province ya Kinshasa mo amba na supervision ya ministère ya éducation ba activité oyo ezali pona ko préparer ba élèves ya 6e pona oyo etali oral ya anglais n'examen d'état. Kotiva pesa potopoto kitoko motonyo se sengeli amela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka belaka te, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pra bébé. Eloni la sila kate info ngala journal ya plus pour pepe yango ekomi na suka na conclusion bongo te sans que na remercier Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra pe montage estima maquinatrition kiangebeni journal ya plus pour pepe zaka supervisé et pas héritier mapine coordonné par Stéphane Stan de Bandeko boti kalamalamu au revoir. Mula ya sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mo kwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko kisa 34 mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na ye nyonso
Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.